Mbote bandeko bandaka ngai na Congo Milolo. Congo Milolo ezali site na bino ya bana mboka. Lelo oyo nazongi lisusu na malheur ewuti ko frapper biso ba Congolais. Il y a quelques mois passés, napesaki conseil na bandeko ya ba Congolais. Botika traverser wana bozali kosala na niveau ya Maroc pona koya poto. Botika nzela wana bandeko. Nzela wana batu bazokufa tous les jours. To wuti suko perdre bandeko na biso ya ba Congolais. En tout cas, vidéo oyo bo passer na ba famille na bino, soza bandeko na Maroc, na Libye, na Algérie, na Tunisie, place bat ba okendo koza ba boîte wana pona ba katisaka o ba benga ngo ba Zodiac. Bo pesa bango conseil batika nzela wana. Batu bazokufa tous les jours. Ndeko. Pona ni ko risquer vie na yo ndengo wana. Soko moni mwa makoke ezali te pona o voyage ya poto. Kangisa luka nzela mususu. Bandeko bakufi ebele ya bana basi kutu ebele. Ba photo mususu tokotia yango te. Balobi faut respecter ba mort. Ba image mususu toza nango tokotia yango te po eza media. Mais conseil kaka ngai papa FTM ya Congo Milolo nazo pesa bandeko na nga ba Congolais botika nzela wana. Et puis bino bandeko ba passer boza ko nourrir bandeko na ba espoir moko boye bike boko ko réaliser yango te. A partir ya Congo bo pesa bo ba promesse mususu. Boza ba mbonga bana ba bokoti bango ba Maroc. Bakomi na ba Maroc moyazo nga su simezate. Bozolia ba mbongo na bino le bozotika bandeko bandi bo bazwaka bango bakota bango na ba Zodiac na ba bato moko boye ezanga tina bazokufa na mai. Bandeko ba Congolais botika business wana. Nazolo ba bandeko na nga ba Congolais o nyoso tu bazali partout. Sito bazali na kati ya Congo. O bazolinga batante baya poto. Nzela wana botika. Nasi na betaki deja sete na pesa bino ba conseil mais na moni bat bozoyoka te. S'il vous plaît bandeko na ba Congolais, bo partager vidéo oyo, bo partager. Il faut qu'on sensibilise la population. Batik eloko oyo. Nanzela mususu a partir ya Turquie. Kokota Grèce. Bakata ape mai. Batu bakuna batu bakufa ebele. Kolongwa tikiti Grèce na mai. Batu bakufa ebele. Bandeko. Botika koza ba risque wana. Poto pese beba nango. Bato bayebi poto bayebi sanoke poto ezali ndenge ezaka liboso te. Oko riske vie na yo koma pe na poto boye oza eloko ya te ndaku te mukanda te mbongo te. Ndeko soki boko ya ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali tata leki mukolo ba mama o bazoyoka ngai bandeko soko zali na ba mboka wana ozolingo ya poto. Kangisa ta mbongo. Kozwa ba risque te. Ta bandeko nde ba otokufa lisusu. Batiki famille na pasi. Ta mususu za epeka bango ka ne mutu na niveau ya Congo bano sunga mwa famille. Bandeko soko moni na mbongo ya voyage kokite. Luka nzela mususu. So komi na ba Libye, ba Maroc, ba Algérie, ba mboka na tout ozomona wana. O bato bazwa ba bateau bazoya. Ba partir ba mboka wana pe ba circuit eza nango pona o mata avion. Kangisa mbongo. Ololuka o tenter chance o kota na ba boîte moko boye. Kangisa mbongo ya avion. O matata